I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital. Donc si tu es en Europe na minute soyo, eza Bomoko ya Mboka. Donc biso nyonso to la ndango kwa kitoko trop. En toi, site Bomoko ya Mboka, vraiment site où nzamba pambola bino. To lingi comme ka site comme à niveau même à télévision. Bomoko ya Mboka. Aujourd'hui dia Bomoko hein. Dès le retour singa la Congo ne yango wana. To sala Bomoko. Poto longa ba posa na biso ko kisama. Esenga to sala Bomoko division te. Ndenge site ezali. Donc ça veut dire esangisi ba site nyoso. Et mettre yango esika moko na Bomoko ndetolongi. 3 fois W Bomoko ya Mboka. Shekina mona popia mukona rata bela. Ndera tolobaki to pesi mino ba mbote belé. Nasi bomona en plein Bruxelles. Donc ndenge toza bo tolobaki to yé to yo solo là. Par rapport à CG oyo eza ko barder. CG oyo bouger batou, CG oyo et si c'est pas fort batou quoi. Donc on parler sur Moïse Mbiye. Hein, pasteur Moïse Mbiye oyo bayembi nzembo na ye na Vodacom et puis asengi na chanson moko bafuta ye $500,000. Donc so obeti na 8 chansons oyo asena kata album $500,000 fois 8 ça à combien? Tu reçois bien impression ya bandeko, tu reçois bien impression ya ba congolais, tu reçois bien impression ba pasteur, tu reluka to yebo juste mais ba boulene parce que ndenge ça la rara. Hein, ndenge ça la parce que ça sujet d'actualité tu reluka to yeba. C'est une nouvelle qui continue de défrayer la chronique. Sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, on parle d'un conflit entre la société de télécommunications Vodacom Congo et le célèbre jeune pasteur Moïse Mbiye Wambiye. Ce dernier aurait exigé des Vodacom une somme de $500,000 américains des droits d'auteur pour l'interprétation de sa chanson intitulée Losambo, exécutée par le candidat Christian Mouyoli lors de la dernière édition des Vodacom Best of the Best. Qu'en est-il exactement? Votre rédaction s'est penchée sur la question et vous propose ses commentaires. C'est une affaire qui remonte à fin juillet 2015. Selon un article de la tempête des tropiques publié ce mardi 18 août dans une correspondance datée du 28 juillet, le jeune célèbre pasteur Moïse Mbiye Wambiye, par son cabinet conseil, a exigé auprès de la société de télécommunications Vodacom Congo les paiements des droits d'auteur de l'ordre de $500,000 américains. Le responsable de l'église Cité Bethel voudrait entrer dans ses droits pour l'interprétation de sa chanson intitulée Losambo, exécutée par le candidat Christian Mouyoli lors de la télé-réalité Vodacom Best of the Best, édition 2015. Selon des sources proches du dossier, le pasteur chanteur Moïse Mbiye Wambiye a exercé une pression sur Vodacom Congo pour que les paiements soient faits dans les 48 heures courantes des réceptions de la correspondance. En cas de non-respect du délai, écrit Maître Emmanuel Ngalo Kibambe au nom de Moïse Mbiye, des dommages et intérêts seront également versés à titre de pénalité. Côté Vodacom Congo que nous avons contacté s'est refusé de tout commentaire, mais a encore certaines sources bien renseignées et membres de la famille biologique du pasteur chantre a contacté Vodacom pour un éventuel arrangement à l'amiable que des contradictions dans la confrontation des différentes sources. Babi shekina mona popia mukolo nakata Londres nakata bela na yepe na mobimba. Bruxelles tombé na yepe na mobimba. Rien à dire, tolobaki Bomoko ya Mboka. Soko boyi, salamo kilina yo. Rien à dire, toluka toyeba. Toyeba, pour ceux qui moutent, il y a une chanson individuelle. Il y a Marie Misamo, il faut Marie Misamo foutre caché. To, ceux qui pasteur a té maté, il y a que mouta té maté, pasteur a té yaki. Il faut moutangali a caché. Maramanga banindenge ne uti wapi. Donc, minga kolobéate à suivre. Merci beaucoup.
nabi na part na ngai nazo pesa Moïse Mbi efotité nazo pesa pe Vodacom fotité pour nous soit bise loko na ye ava bo sala boko ko bénéficier loko na ye bo tuna opinion na ye bo soki lo ni la ko kanisa so ko yembango donc akosenga bino droit d'auteur ou pas mais ce qui a qualité na penser na senga droit d'auteur et ça comment ba yo kana na éviter so ba suka wap na makambo ngo na éviter menga bito to lindo eba parce que notre frère Patrice même ba banzimi la église non notre ba banzimi yo mbango na auto lo ba très bien que eza mutu na mutu na ndenga zo ko zila makambo na ye omona toko ya yesu yo na ndako na yo oza na loi ya ndako na yo yeza na loi ya ndako na ye soka sepe ke ngande boyemi nzembo na nga esengi bopesa ngai doke 500,000 so faut d'accord 500,000 eza ebele bayokani so amoni na yebi pa ba kosuka so ba me maona justice mtakata makambo wana parce eza opinion na ye moni eza ndengo wana donc mutako longola ta ba tepota ngasala ki banzembo na ye donc mutu ayako tseba ile azala kite yo ndimi ke pasteur ateka nzembo nzambe eza normal mais la logique des choses et loko no suya nzambe tambo wana mbongo na diso yebi yangote donc eza na bato baza pour pasteur Mbi rien à dire na subo mona eza ba impression bato eza ba vieux bato makambo nzambe non babi makambo nzambe etambolaka na mbongo po eloko moko te na mokili oyo ekoko bima bo esanga opesa mbongo omona donc eloko no suya nzambe etambolaka na mbongo bato bayebi pasi ya mbongo akotika jamais mbongo ekeneka ndenge wana po adépensaki awa dépensaki mais tango à part à dépensaki abimsaki mo ba idée azwaki mo ta ba prière ba biloko nini so wana esenga ke mo récompense eza na kata musala wana parce que na ba kena biso ba comité na biso mo piraterie leki tellement ya tona mambu o etai makamanda ya banzembo tant ba biloko ba muka abimisaki eloko na ye amuka ensu e continuer eloko te est-ce que bato bana ko yemba yango gratuitement ndenge wana pona mo passer ndenge wana en tout cas bon moko ya mbongo ndeka to lobaki to so ba impression ba to ko yeba parce que bato mususu oyo ba luka galar papa comment l'année comment l'année nga comme na frère Joshua lobi que pour naie pasteur Moïse Mbi a raison donc ça vie naie parce que lobi muto a dépassé mbongo naie muto yo a souffrir na œuvre naie a œuvre ne ko pamba te mais siko yo lobi est-ce que et bon siko ba pagano neti bozi na ba tuni ndeni fera minse no bozi na lobi bo a koyemba naie pourquoi mon pardon na tiki ba manzembu naie mais mo sala nzamba boyi na si na uti ko lobango très bien on les a likambu ya mutu na likambu na ye mais différence pe la entre bana nzembe na ba pagano attends ba bozi ba noteka so musique banda kala bazi ba noteka so ba musique na kala oma ba teka ba musique ba sale be makambo ndenge na bango mais c'est comme ça moni ke lelo ngana mo mutu nga chemise rose ngo lo lat na o fena ndenge na eza likambu ngana yo o comprend si on a dit que ndongo za chemise na ngado faut payer déjà likamanga yo mpaka na ngazali awa oza chrétien je pense kantique no wewe na chrétien bio to bengo kantique individuel tala caméra ba Hollande peut impression na yo mais non ya musique nzambe tango bimisi nzembo pona nzambe c'est ka bimisi pona motoni pona ba chrétien pe ba croyant surtout donc ko yemba ma ya likamo senga mbongo ta c'est to ko mélanger musique ya mokili wo basengaka mbongo na musique ya nzambe tuba komo senga mbongo mawato kwa ati ko bimsane banzembo sonengo wana mais ya lobi ke nzembo na ye afutaki ba studio na ye anyokwamaki mabebele ba dépense yo ko ngulungulu te mais wana eza likambo ye na producteur na ye et puis tanga ko teka ba disque po ba disque bimsa wana ba chrétien mbo so mbangoti siko ta ma chrétien zo se prendre nzembo na ko yemba kantique individuel na église pourquoi fait ça ya lobi ko somba na yo ban inspiration na joka ngwe papi inspiration na joka ngwe papi ah Bible nous avons réussi gratuitement. Nous avons pris gratuitement, nous allons donner aussi gratuitement quand même. Hein? Oh, mais là, on est plus que n'a pas gagné, bah juste. Elle m'a bandé côté qu'à va disque c'est autrement, mais bazo te kate juste pour na koyemba mais quand même. Hein? On doit pas être méchant jusqu'à là, jusqu'à ce niveau. Hein? C'est la méchanceté. Toi tu ressembles à ce niveau-là. Avant nana bandé côté c'est autrement. Mais baza koyemba juste pour na koyemba mais quand même. Hein? Juste pour na koyemba quand même, bato ba pesi ba fille ba msuba lobité ça la raté, bon moko ya mboka na rata bela. Donc to yoka ba impression ba congolais parce que ba pasteur ba lobby, ba serviteur ba lobby. Biso pe to yeto zo opinion congolaise ba loba. Po yali kambe ko na communauté na biso, rien à dire chacun na popia mukolo à suivre. Merci. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital. Donc si tu es kangi Europe na minute oyo eza Bomoko ya Mboka donc biso nyonso to landa ngo kwa
kitoko trop. Ah non. olobani na likambo ah na likambo ngana bon nayebi ke eza nzembo ya nzambe mwana asepeli ayemba na ye c'est pas grave. C'est pas grave comme moi nzambe eza glorifié mais peut-être eza na milieu moko ya bientôt Moïse miyembi asepeli te o place bayembi nzembo na ye alikama milete même mwana yo oyo boto ozobota parce que ozo na zemi mwana oyo boti yebisa ayembaka nzembo Moïse mbiye te soki ayembi yango yo fo futa caché ya $500,000 na nzembo mbongo wana eza bien te akoki kosenga jamais mbongo mpo maloba na nzambe bateka yango te nzambe alobi apesi biso likabo wana gratuit biso mpe topesa yango gratuit soki mwana asepeli akumisa kombo ya nzambe na milieu moko ya bien te donc fo kopambola nzambe kwa bomoko ya mboka bamama babotaka biso bayebaka pasi balobi na kati ya Bruxelles donc rien à dire tokoluka toyeba o juste bandeko mosusu oyo baza d'accord na oyo baza d'accord te merci beaucoup à suivre bomoko ya mboka shekina mona popi ya mokolo na kati ya bela ndeka tolobaki tofrappe tozoba imposo toyeba papa idée par rapport à l'histoire ya Moïse Mbiye. Non mais nga problème na nga na au départ eza est-ce que nzembo yango eza ya ye ou bien nzambe nzembo ya ye asalaka bi nzembo na ye asalaka misilar na ye na studio oh c'est ça soki eza réellement pena nzembo ya nzambe po ye asalaki abike nzembo mutu asalaki aza mutu na nzambe soki eza ye mutu asalaki eza aza mutu na nzambe donc eza nzembo inspiration kuti pa nzambe donc soki eza ya nzambe pena donc akono sengela yango l'art te mais ya bi nzambe mseke l'art te ye l'art na futaki babababini na ye na studio ya l'art na ye nyonso tu oyo aza nango nzambe mutu apesi ye souffle de vie mbongo aza nango bamateriel aza nango banini mutu apermetaki akota ya studio wana eza nzambe so apesaki sante wana te alingo akota ya studio wana te donc d'autre part yango na babato na nyonso tu baba commerçant donc ndenge ye azoyemba nzembo ne wana ndenge mpe bawera bazoyemba bajibe mpo soki eza réellement nzembo ya nzambe aoteka yango te afike évangile parce que eloko moko eza surpris bosi na babenge bamie bosi na yo fere ayembi nzembo na yo lelo esalaka ndenge nini bajeune bana bakoko bakokololo na yo kointerpréter baœuvre na yo parce que notamment Ferregola Jésus de Nuance côté Mondaya ayemba grand-père Bozibozana voilà les œuvres tango yokaka bakokololo na yo kointerpréter yo esalaka ndenge. En tout cas, on salue moi, on a Jésus de Nuance. Déjà, côté Azali, vraiment, c'est ça, Bolingo Yangwana. Donc, la musique, il faut tous à la. Nabomoko. Ce que l'on a malade, il faut qu'on dise. Il y a un homme qui est bien. Ce qui est l'eau. Jésus de Nuance fait le go là à interpréter que moi loko nanga c'est parce que ils loko moko malamu yango interpréter pour nanga ils a plaisir à trop na balek mususu pe o balingi pe ba ceux qui ba interpréter en tout cas na mona ma bete pour abenga ki liboso va sala bon normalement ils a raté faut ko benga ils a la au sali tout ça na ba mesure respecter Ningezali oya osiliga benga osenga droit d'auteur nakosenga droit te nakosenga droit te parce que à respecter mes mesures na ye doit pas embika muke à respecter les mesures na ye dans un nombre de mesures oyo ba autoriser donc ta ko dépasser te à peu près ça va combien de minutes bon la kansi cause à la 8 mesures. Oui, mesures. On a évité tam sous na bi mingi mais cause à 8 mesures. Est-ce on conseille cachette bosi na habiter na conseille cachette a interpréter quand nzembo nga bosi na yemba. Ba ba bi mo pagano rutu atiki na nzembo ne ba yemba. On bon combien plus forte raison un pasteur mon nzambe évangéliste. Te ba wana eza siko bazola kisa ba face na bango. To mo gena ba dernier temps. Donc ba face na bango comme monana donc ils ont likambo kamwate nyonso to lobama na bible na dernier temps ba trafiquer évangile ba courir derrière mbongo vous avez compris o pena za vraiment na nzambe pasteur a solo mbongo mte courir derrière ye ya kono courir derrière mbongo tia mema batu na justice alanda ba caché donc yena bata mukili donc ndenge moko doki donc yo ndongo za boso ke na prière passe le bi chanson individuelle o yembi nzamba Moïse Mbiye yema ke 500,000 balles fait bima ozwango te po eza yeta
Aozwangote do wana kutata Matia Bambani le sel ne tombera jamais aozwangote. Donc baba talukutia ngapo na ngai batalukutia donc batalukutia. Et puis Boulerara chanson 500 000 balles. Ceux qui n'a pas bon on a 8 chansons. Mais t'as 8 chansons fois 500 000 balles, c'est combien? Et puis c'est ceux qui bat 4 000, ceux qui bat nini donc va 400 000, ceux qui donc ma trop quoi. Ma trop bana poto balobi bana bela balobi rien à dire, c'est que nous on peut faire mon colon digital momo fiakula bango to leka. Bomoko ya mboka. Ozoka dia bomoko hein. Ndelo to senga la Congo ne yango wana. To sala bomoko. Poto longa ba posa na biso ko kisama. Esenga to sala bomoko division te. Ndenge sito ezali. Donc ça veut dire esangisi ba site nyoso. Et mettre yango esika moko na bomoko ndetolongi. Qui n'est pas vu d'autres impressions. Donc ton papa, papa, bonjour. Bonjour. Comment on a se présenté? Comment on a Abdo Maël? Bon, nous sommes normalement ezala na makamwanate. Mais kasha mutu ya kasha mutu. Nzembo mutu pose ngo fosenga droit. Soki ya sala yo ya bigeza nzembo na avant o interpréter ngo pas mutu mususu au passé par yana no senga droit. Na niveau poto en fait, pour na niveau poto to solo ma solo te ke ka ya mokili obieka ya nzambe te mais kasha mutu eza kasha mutu. So eza nzembo na ana droit ko réclamer kasha na. Est-ce que kasha ngo basenga ngo soki mutu interpréter nzembo no ou bien na nini? Il faut soit cacher, est-ce que cacher pesa marabongo d'abord? Ou bien cacher pesa marara na ba concert na ba nini? Te nzembo ya nzembo. Et là les ana parce que bango pe ba travailler na désordre. Ba travailler na désordre, ba yembeli nzambe pona mutu nyonso. Mais cacher mutu ya cacher ya nzembo. Akota ki studio. Même si mbongo na ya dépa ki mbongo na ya akota ki studio, abeti pe ba calcul na ya, asali pe ba clip na ya. A énergie na ya pesa cacher na ya. En tout cas cacher mutu ya cacher mutu pona nga. Et à cacher na yeso a réclamer là, a réclamer on a niveau normal pour ya makamwanzambe. Makamwanzambe qui na moi dérapage moko mais cacher na yeso cacher na yeso za nzembo na ye, eza cacher na ye pona nga en fait. So que za nzembo na ya cacher na ye et alors na bimisaki ya. Donc on a droit réclamer là na ye, on a droit réclamer ngo mais na ndenga polémique loko les za makamwanzambe et pe sa vérité. Mais c'est pas si la vérité pauvre d'accord mais comment ba tribunal, faut d'accord ba foutate. Ah bon, Vodacom, c'est comme ma tribunal, si on a sur le bagage, Vodacom doit profiter de Simanzambe. Le rôle de Nzembe, Vodacom a l'obanini, n'a pas sa cachette parce que eza Nzembe. Mais en réalité, il y a caché un moutou. Pour les rasala Nzembo, les ranzala rasala Nzembo, on a passé qui batana et. Pour Vodacom argumenter le bébé, il y a une tatina qui moi on a té, aïe banzima Moïse Mbiye, Vodacom a bégi bana ba yemba, Nzembo tout yo lingyo yemba na yo. Vodacom a pas la Nzembo té. Bon, hier Moïse a un droit à Vodacom té, a Olanda Moutou a interprété Nzembo na ye. Donc c'est que yo sur interpréter Nzembo Moïse a Olanda yo. Mais sur ça na raison na ye, sur ça Nzembo na ye, ngana interpréter na sengi nzela té. Ton ami kilit. O interpréter Nzembo Moutou ka boye o sengi droit té. Ba Olanda là, c'est Vodacom a sponsor j'espère. Donc il différence c'est ça donc ils sont mis Nzembo ma mission ba Olanda là en église. So ko mis Nzembo là mbo ba Olanda là yo. Rien à dire bomoko ya mboka. Pona ngai penza so osengi droit te na ndenga mikili ba olandela yo il faut foutre droit mais so eza na mamanzambe même on ndenga doucement po ego panza yo pe ego reverser pe po e bimaka nzembo nzambe na yembi po nini osenga droit mais en réalité anyo koma ki po sanzembo bon Vodacom pona nga a sponsor donc mutu ayembi penza mutu ayembi yende penza bakocha mutu penza que non oyemba nzembo nanga pourquoi il faut changa droit. Faut changa droit, bon mora mboka to lobi cheki na mona papa mukolo digital le momo fiakula bango to leka. Ngongera solo ba mwana ngoto zandeti mwana na bino boye aya yembi nzembo mbiye allez ba porter plainte pourquoi parce que porter plainte contre qui? Contre moi non bien contre faut d'accord. Ah non ça so que ça qui moi non ça musicien yemba ka wana peut-être ngaka porter plainte. Wana makamu bozolo bandenga nako bolo baka na ndenga likolo. En réalité, eza nzembo ya nzambe bien mukili et nzembo il faut droit na ngweza. To bete nzembo nzambe mais mutayembe ngo aza mwana ayemba kata za musicien c'est mwana azane mwana bazuye babi a interpréter juste nzembo c'est tout. Tazuye muta même une erreur. Ah non. Yo babi bozi muta mukili faire interpréter nzembo ne batuni bozi ceux qui fa fouter ba droit toni na bino eza nzembo na ye loko la interpréter ngo za musicien ko interpréter. Voilà, wana yo problème na ngeza bo. Ceux qui za nzembo ya mbiye
eza mbiye donc amoto na nzambe te soki eza nzembo ya nzambe soki eza réellement nzembo ya nzambe musicien mokili oyo ayemba banzemba mokili aza inspiré na nzambe te mutu apesi ye don wana ayemba masolo mokili nzambe apesi ye don voilà donc nyonso ezokutaka epa nzambe moko te ezobima libanda nzambe ape yakasi nalobaki au départ donc bango tu tozoba mbiye wana bawera bajibe panye moko te panye moko ebe na deba ndenge yo ozoloba wana bawera bazolanda lar ye mpa komolanda lar do bango différence eza te masolo wana ekoma ya lar c'est pour cela aosenga droit na ye muta mokili so azoyima nzemba mokili kofi wera jibe eza do ya nzambe toujours eza do ya nzambe me bango bazosala yango mpo na mbongo eza do baoganela yango mbongo encouragé te omoni bato wana ya mari misambo okoki kointerprete te ya patrice donc tokono interprete banzembo wana te fo bapato wana tu mpe bandela nzembo na ye te mpe bakokanga yo donc adoration kono te nzembo ya patrice te mpo akolandela yo futa 500 000 na répondre yo napesa mpenza explication claire omoni liloba nzambe bateka yango te du fait que basila bakoma déjà koteka yango na niveau ya kine et eteka mapeti na niveau ya poto awa baconcert badroit d'entrée frère patrice abeta kala soki na 2000 na Madeleine asalaka yango gratuit ocomprendre mai frère patrice abeta concert yango na 2000 na Madeleine awa na sala Madeleine asala yango gratuit atiaka ticket te mais lere asengi mabonza bato bafutaki droit d'entrée déjà mpa na bango ezalaka des fois baki basolo na bango ezalaka ya lar ya nzambe mais oui parce que lilobelobi bongo liloba nzambe bateka yango te na ntango bible ezotekama koma yo olingi teka cd na ye tekama nalobi boye toboyi te cd tekama ozo comprendre oyo eza likambo ya cd te toyoloba likambo ya interprétation ozo comprendre nzembo nayokaki ayebaki nzembo ya frère wana wapi na cd frère mbiye wana pasteur mbiye lere asambelaka ayembaka kaka banzembo ye asala obi ayemba mpe banzembo bato mosusu okomprendre yo soki oyebi nzembo ya mutu ifo kashe tala oyebi ndenge ayemba nzembo wana soki alleluya wana pokolo nzembo alandela ye te eza ya ye te nga nokelengo na logique normale logique normale bato baotrafike évangile bambiye bomoko ya mboka tolobaki epesi débat ndenge bomona donc na kati ya bapale bato baodisina minute bato baodébattre bato baodébattre chekina mona papa mokolo toye mpena toluka toyeba bavie ya bato jibeka na kati ya Bruxelles rien à dire poto eza kobouge eza koyinda paster Moïse Mbiye ayindisi poto rien à dire à suivre. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital donc si tu es kangi Europe na minute oyo eza Bomoko ya Mboka donc biso nyonso tolanda ngo kwa kitoko trop. Attends, ils allaient droit d'auteur, tu vois, ils ont ma bête, ils ont droit d'auteur, donc Moutassa composition naïe, a zo mérité, a zo droit d'auteur naïe. Bimissimbon, on a un studio, Bimisim. C'est la logique, hein? C'est la logique. Moutabimisa Kimbon naïe, a un droit à réclamer droit d'auteur. Et ça, Moussa n'a pas qui n'a monité le Cambo ça polémique. Hein? Vraiment, c'est tout à fait logique, quoi. Tout à fait logique. C'est la logique des alliés. Ils allaient à saluer mendicité, à réclamer droit naïe, mais moi je pense qu'il faut tout reconnaître à Batnamoussa Nabango, et ça va fruit naïe, ils ont mérité, ça n'a rien à voir parce que ça Moussa Nanzambe et puis on va critiquer, moi je pense que c'est la logique. Hein. Selon hier, ça que faut d'accord, mais une zone alinga use, alinga celle on passe à ma promotion naïe. Yanga le biso, ils ont un cadre, il faut pas passer un bon mot. Mais moi je trouve que c'est la logique. Azan a raison naïe. Azan a raison naïe, na poto donc muto abimisa ki mbongo na ye. So que zaki mwana ye minze mbongo, ba sengo pesa 500 000 € bani. Mais normalement c'est normal. Asali lisou morote en katiwana. Lisou ezake au sali kambo ezali au contraire. O ezali na sens il y a droit chemin, mais moi je pense que il n'a pas mal agi quoi. Pourquoi interpréter nzembo na yete? L'église est normal. Sous la carte église est normal. Mais ils en dehors de l'église, comme dans Vodacom, babengi moi na yembi on est commis entre guillemets et commis bon moi je pense que ceux qui a réclamé les droits d'auteur naé, moi je pense qu'ils sont normal. Alors ils ont la carte église, tu peux comprendre bien mais ça libanda. Donc ceux qui est dans cette église né musu mais on est libanda mutalinga c'est la nzembo naé, yango bana sengi mbongo naé. Donc il rien à dire bon moi yamba tolobaki chacun a mon papier mon colo to solo là tout le côté ba via bateau merci beaucoup trop d'impression maman
Maman, bonjour. Bonjour. Comment on est se présenter? Nancy Stella Bilas. On a l'impression par rapport à l'action, il y a pasteur Moïse Mbiye qui s'est passé, à 5 caché à 500 000 balles. Yo, Obini. Le lobby, on a un pasteur ou bien un escroc. Pour moi, on a mouké. Ayembi nzembo babeza wapi ende toyemba banzembo ya Kofi pe na nzela basenga da trop droit d'auteur te ka ye pasteur que senga droit d'auteur atika biloko wana akanga église alukelo muso asala parce que bengi bosi na batu ba bosi yo ndeni faire interpréter nzembo na yo bosi alobi no akoye interpréter na nzembo cette mano depuis kale pas bon comme mais ndenge nini muto asambela te soit disant on comprend mais muto asambela o senga cacher ndenge nini yo lobani nga en tout cas amoni bon amoni terme sous mbonga mabonze ko te bien que yangwana peut-être à 5 droits d'auteur mais sinon te pona mwana ça peut-être mukolo tokolo ba bon terme c'est ma kamna banga mikolo mais mwana muke ate atika sera moni que l'église est aussi simbaté a changé à ça la masolo mususu et puis nzembo moko 500 000 balles et bongo ce qui album on a 8 chansons donc bêta 500 000 balles fois 8 et puis ça combien belé hein belé bon moko ya mboka chekina mona popia mukolo na kata bela hein na uti na London na yepe na sur place na ba via bateau lu kato yebo juste et ande maman bonjour ikambo e bouger qui ça c'est bouger poto il y a pasteur Moïse Mbiye pour y manger 500 balles yo bini. Déjà je vais commencer par dire que moi les pasteurs ils me disent absolument rien du tout. J'ai pas d'avis à donner sur eux parce que c'est du n'importe quoi. Déjà Kinshasa est devenu n'importe quoi à cause d'eux. Ok? Et ça, c'est le cerise sur le gâteau. Parce qu'il faut arrêter. Vous dites oui, je suis pasteur, je suis ceci, mais pour un enfant, vous ramenez, il fait toute une histoire pour une chanson. Il s'est dit, je suis inspiré, l'inspiration vient de Dieu ou quoi, je sais pas, trop. Maintenant, la petite fille, elle a chanté la chanson, ou le petit garçon, je sais pas trop. Ben, c'est tout un honneur pour lui. Donc il faut qu'il arrête. Vous comprenez que l'enfant est en train de faire la promotion, mais quand même. Ça, et en plus, ça c'est une promotion d'entrée cash. C'est à lui de rémunérer cet enfant. Je suis désolée. Donc c'est à lui de rémunérer l'enfant, donc rien à dire. Parce que là, quand on a yébiété, je ne sais même pas il est quoi, ce qu'il a délivré à Kabatou, on a yébiété. Mais à partir de vous, par rapport à cette petite fille, vous venez me dire, pasteur Moïse, je ne connaissais pas. Donc le système Mikolo, il y a Sikanarata Congo qui est, il faut bien cacher. Normalement, la loi veut que oui, il faut faire la demande. C'est soit il accepte pas. Ici en Europe, c'est comme ça. On demande à la personne, la SACEM, tout ça et tout et tout. Pouvons-nous interpréter vos chansons? Soit c'est oui, avec un cachet d'un montant précis. Mais là, on est au Congo, mon frère, il faut arrêter le délire. Il faut arrêter le délire. We here in Brussels, we are trying to speak with people about the subject of a Pastor Moïse Mbiye. Tout ça, bella. Na lola to solo la to ba via bato concernant événement à pasteur Moïse Mbiye pour eza royinda entre pasteur Moïse Mbiye na Vodacom à propos ya mwana oya yemi nzembo ba 500 000 dollars. Donc to ba via papa bonjour. On est se présenter Georges. Papa Georges to nitoye ba par rapport ya ba idée ba de ba fait ça pour ya l'histoire robomba te mwana yemi nzembo na Vodacom caché là, il faut payer ça 500 000 balles. Donc, yo le bani. Bon, on m'a bêté. Mais moi, je trouve que les gens il fallait pas payer ça pour aider les gens à balabala que vous payez ça du coup na mutumoko bon. Et pour nous en tout cas, on m'a bêté. C'est un bon, à côté de studio, à la démarche, c'est que normal à 5. Mais je trouve que c'est vraiment exagéré quoi. Mais bon, dans lobby, il y a un belé na kin. Les gens au Kambongo, qu'on peut ça du coup na mutumoko boye. Et je trouve un peu exagéré quoi. Parce que lobby, ceux qui par exemple moi na yemba qui na église et même mais moi na ko yemba ngona Vodacom. Donc Vodacom alinga salé là.
Nzemba Moïse Mbile pour la promotion na ye, yo bini. Et parfois les pubs. Là c'est la publicité hein. Et moi je trouve vraiment c'est exagéré. 500 000 $ c'est beaucoup. Bien que bon Vodacom ça on sait ça pas. Alors c'est la pub na ye même Moïse Mbile a signé bon belé donc c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement, ndenge na lobby 500 000 les arbres exagéré quoi. Parce que na marambe belé na kin eza oluka mbongo mais bon. Malheureusement mbongo ne bi maraté et bi marata en suna ba makamoko ya livrement très importante quoi. Voilà. Mais il a fallu Moïse Mbile rémunérer famille à moi parce que moi on a celle de promotion. Moi on a celle de Moïse Mbile promotion. Il a fallu Moïse Mbile tout à foutre ta famille wana mais il y a aussi un sous et peut-être autant la peine niveau ya esprit comme inango niveau église et niveau personnalité on monia sengi et belambo ndengwana donc ce gars qui mutu un frère simple peut-être mbongwana alingo senga ndengwana te quoi. Est-ce que ça malamu pour la mosala nzambe oui ou non? Selon you ça malamu basala nzambe basenga la ndengwana eza bien. Mais c'est normal, il faut se rendre parce que aux Monseigne dans Zambie, aux Monseigne dans Zambie, sans bon ça va pas quoi. Mais bon, mais je trouve que c'est exagéré, c'est beaucoup trop. Merci beaucoup à suivre. Bonjour. Bonjour papa. Comment on est se présenter? Comment on a la centralisation? Maman, à propos de l'événement entre Pasteur Moïse Mbile et Vodacom. Quand on a mis Nzembo, Pasteur Moïse Mbile a 500 balles. Selon yo, ils ont malabou de ma bé, selon idée na yo. Selon idée na ngeza ma bé ma casse. Ndeni, oya ba ba ya simbongo na ya, pour ba cacher na ya. Eza idée ma eza ma bé ma casse parce que un on y a pasteur moi na yebi Nzembo na ye bon. Na moni eza na moni on eza la sens te papa ke fute mbongo wana. Na moni ya na nzela te. Pour na nga pesa na sens te quoi. Il y a un côté studio, à côté studio, à Nyokwami, Banini, Mambele, yo, Madame Ngulungulute. Mais à Nyokwami, c'est normal, on a un Nzambe, on a un Nzambe. Tu as Nyokwami, on a côté studio, Bimi, si les foot, on a un Nzambe, on foot. Mais c'est qu'il faut pas foutre la batamouki, il va foutre son bon, on est comme e-commerce. Mais il y a un bif aussi là, parce que nous avons fait 500 000 $, famille, on a, bon, il a fallu Moïse Mbile à foutre à moi pour moi c'est les promotions. On a version à Batumoussous. Ah oui, c'est pour nous en tout cas on a vraiment besoin de raison ma casse pour yokani et côté kama et yokama les sous plus pour moi na donc il écoute vraiment des fois foutre à moi na solo. Donc en tout cas on a conclure na bon yenda foutre à moi na. Parce que Vodacom a lobby non Moïse Mbile a lobby Vodacom inde a remis ko sala banzembu na pour la promotion à Vodacom. Mais banzembu na banzembu zo mbela nzambe te mutu yo saza droit oyemba ngoti ngana na droit nango Vodacom za na droit nango net copine nga pa za na droit nango donc mutu to za na droit nango yo ndongo za boso mbelo manzemba Moïse Mbile en église chanson dividé il faut foutre 500 000 balles de toute façon bato ba sala na bango su nzambe pe ya solo te poso la ki mo sala nzamba solo angalo babongo te angalo babongo te bomoko ya mboka shekina mona popia mukolo de Londres na Bruxelles babi Bruxelles za reboucher toyeba digital momo fiakula bango toleka. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital donc si tu es kangi Europe na minute oyo eza Bomoko ya Mboka donc biso nyonso to landango kwa kitoko to. Trois fois double Bomoko ya Mboka shekina mona popia mukolo na kata bela ndeka tolobaki to luka ba prêtre ya Belgique ba vie bango yo bazawa to luka to yeba registre loko yo e bouger bena kin. Et ça, sujet d'actualité, n'importe qui, Congo Mobimba, Olobela, Vodacom, là, parce que Moïse Mbile, ça, n'importe moi, on a mis Nzembo, parce que Moïse Mbile, il faut foutre 500 000 balles la chanson Moko. Ce que tu as calculé, ceux qui n'ont pas le bon mois, ils ont 8 chansons. Donc, ceux qui chansons Moko, ils ont 500 000, donc 500 000 fois 8, c'est ça combien? Donc, tu reçois l'impression, tu tout le que tu as. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est se présenter? Comment on a gagné ce jour? Bon, on a souligné le moko, bon, on a ultima tebo, on a eu un tour na bella, bon, on a coupé les solango, bon, on a yambi avec les solango quoi. Voilà, bah viens bah outil musique par-ci par-là, bah bella lola et un tout le monde, surtout au London tozawa.
tout ça il y a pas d'impression tout le temps juste les cambo bouger partout ba opinion ba comme diviser ba muso habiter Moïse bien a raison ya la na ye ba muso habiter mo ça nzambe ça na maraté yo bini bon moi ma solo ndenge zaleli hein wana eza chanson moko to ba religieuse pour le long ndenge tozali awa banze muso pe to yembaka na biso awa ba muso ba osala ba album na bango ba ba banze moko o yemba na ngokala hein le roi nze mona we mamo ya kala ki lumbuka kwiza mwana tsoko na yimba ngo lelo na mona nga oteka ko senga balardi bo soki pecho na yimba banzembu wana parce que yebi ke zango banze moko religieuse a tenté mais bas yeba futier attaque talent na ndenge a interpréter nzembu wana mais muto lia balikonda eza muto yo soki Moïse on pas linga ki pe azo bala il fallait pas y apé a passé pe candidature comme ça passer pe na télé na mona ki frère moko pour na tout na bakin frère moko a passé na banzemu na ye moko boy ko accompagner donc ko encourager muta zo sala nzemu na ye mais nga pona ngai Vodacom donc il doit rien na passer wana mais parce que pasteur Moïse Mbi a lobby boye que Vodacom alingi a salé la nzembu na pour la promotion ya ye ya Vodacom. Ah mais wana eza li solo na bango na ye mais normalement ye eza loko la fouille moko boye azo mais soko ye Vodacom a sali donc a sali promotion chanson wana mais a organiser ba ami trop peut-être peut en plaire puis à chanson ils appellent Gaïa a yamba banine mais mon frère a salaté qui a ça et comment on dirait le numéro ya commerce na été ngapo na ngai Vodacom nzembu wana abeta nenga lingi po pe ba a gagner ne pe ka ba ham bon le quoi qui ba jaba concours o ya zuko on pas profiter na sima ya ba am pe ozomona ya ko la chanson wana alors bon bangone bazana ba lona ki kaka ye aloni na ye ayemba kite mais soka ya ki ba musique ba côté ne ba benga musique à monde mutu mo passe na maïti tout na monde mais d'être ne ka ba lo baraki musique à monde musique à monde ba olandela ba olandela mais musique à monde ngo ba uti ko benga vena biso bosiana parce que faire rigolo a interprété qui plan na ye moko boye ba tuni ba mais yo faire interpréter plan na yo est-ce que au foot c'est cacheté ve besoin habiter na au foot c'était nzembe sina yema da banaka la banzembe be poko ya ya be poko wana abi mais ata yemi na ngo esa mais ba comment expliquer ndeka to ba to ba côté wana ba to ba sambela raté ba qui peut que mais pasteur pénal landé dans mukua yo bani ngana lo moni côté sona songi na kambolobi na ya faire normalement peut ayemi ne pe chanson té a souligner ka ligne moko ya passage moko ya grand-père a Tchakiko atambeli ya liwa soki na mbeli ko kufa a banga té et mais soka mbaki nzemu mubimba pe grand-père pas ngo senga mamba droit pour ça et bani fa kin fa futa mais le ka partir de muke ya ngono moni ke grand-père a l'église ne pe carrière ba makamukaka bon comprendre tout ça devant muto ayebi makambu faire répondre même ndenge salanga bato ba yebi makambu yango yo est-ce que mambo to aller pas bande ko bato en tout cas na opesa bato to ba reconnaître ngai ba mbote parce que tanga ba komba wa so na tanga ba misusu te ba ko silika mais mujinga mon cœur kitoko kaka kitoko makasi bomoko mboka frappe encore bye bye bomoko mboka shekina mo popia mukolo ndeka to bagi digital to ti na London film la ngata bela rien à dire Anvers a tombé Bruxelles a tombé shekina mo na popia mukolo na ngata 3 fois double bomoko ya mboka to ndeka to bagi boyoki ba via ba musu ba lobi te ndenge za boye pasteur Moïse Mbi a raison parce que ils ont la 4 églises ils ont qui libanda église Vodacom alingi a salela banzembu na pour la promotion na ye d'autre part ba lobi te ndenge za wana il a fallu ndekutu Moïse Mbi a rémunéré famille à mwana wana donc les avis sont partagés bomoko ya mboka ndeka to lobaki les avis sont partagés Isaac na kata Suède ya yo yango yo venanga Bostobo doma les avis sont partagés JBK a kangi Bruxelles on sara na route tout fimbu fiakula bango bamsu balobi te mwana wana il a fallu normalement penaki mwana wana ba rémunérer ye ka ndenge salaka bamsu balobi te ce n'est que normal ils a caché na ye donc polémique continue rien à dire polémique continue kata bomoko mboka ndete lobaki biso to kota na tina kata source na si boyoki ba via ba sololi
basololi bato baresololi kaka ndenge ezalaka basololi kitoko lile balobi bomoko ya mboka soko boyi bomoko ya mboka sala mokili na yo Shekina mona popea mukola kangi poto rien à dire franc encore bye bye merci beaucoup et ça na eloko moko eza ko se passer na milia bana Nzambe omoni nde balobaka mutu soka azui kondima na ye soki kondime ko pas on télé mais comme un problème nous sommes choqués d'événements ya etukoleka un serviteur de Dieu comme vous a oteka nzembo na ye na $500,000 la ligne qui bino ba homme de Dieu répondre pour et la polémique Congo ba Hollande partout ba peuple ba na posa intervention ba sala Nzambe na tant comme na ye son bien aimé Moïse Mbiye ya cité Bethel bon yebisa ba na Nzambe ni o ba Bethel mabaku caché bon lo banini ne lokona parce que e bebisi mitema ya bato vous étant des hommes de Dieu bon lo banini na ba na Nzambe qui sont touchés. C'est simple. La Bible dit dans 1 Jean, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Nous condamnons que la mondanité rentre à l'église. Nous condamnons que le paganisme rentre dans le milieu chrétien. Donc il est question de comprendre que il y a une sensité et puis bon Zambé exalté. Ça c'était bon Zambé exalté donc tu comprends que ceux qui ezaki to komoteka ba nzembo c'est que ba pasta pe ba loteka mateya na bango avant interpréter le repas ça il faut passer caché et ça bon côté l'homme de Dieu. Non, et ça bon côté ça c'est du commerce. Ça c'est dit comme na habité pendant des côtés comme on a j'ai beaucoup de respect sur sa personnalité mais ça c'est du commerce hein nous avons renvoyé on a Ézéchiel 38 nous avons contre commerce. Et diable a un système en commerce. La Bible dit Dieu l'a précipité. Hein, vous comprenez? Il y a un autre lobby. Nous avons toujours dans terme la position de l'Église en ces temps de la fin. Que les enfants de Dieu comprennent. Hein? Donc, mon boulot est ali. Donc, bateau ba au salabon ba commerçant. Alors, bandimi ba comprendre les lots pour cette église là pour ma cambouane. Bandimi ba comprendre l'homme de Dieu naro kalisusu. Naro bakiselo komoko. L'église du Seigneur n'a pas de problème. L'église en Zambé est en position où Nzambe a zonné la yango. L'église en Zambé elle n'a puissance n'engen kolo a zoko déployer puissance na ye. Mais le problème est à battu au bana kati nde bango de bali li kambo pour la dingomba. Donc ça veut dire que il faut te comprendre battu misus ba comme ba serviteur ndenge nini. Bato mususu ba lati col pastoral ndenge nini bato mususu ba comme ba apôtre ba prophète ndenge nini parce que nous ne pouvons pas cautionner que oya mokili tout monde a ngona bon Nzambe Ndoma parce que la question parce que ma foi va te koufi hein et ma foi va te koufi tu yoka même un pagano bozi na bolimisa na tanga kombo eza mama Nzambe. Ndeko moko boye frère na biso frère Gola ayembaki nzembo na ye batuni balobi ndenge ayembi nzembo na yo est-ce qu'il faut fouta ndenge interpréter nzembo yo yembaki il faut fouta yo ndeko wana répondre ka ko fouta ngate ayembi na parce que nzembo na yembaki bimi ata interpréter mais batu ba mais comment expliquer ba pagano ba sambela raté ba nzembo na yo ba fouta ba cacheté mais un serviteur de Dieu. Et puis c'est la première fois au Congo. Il faut que tu n'as pas ceux qui battent qui sali ceux qui somba qui yango. Pour mutu a teka eloko parce que somba qui yango. Ba teka eloko parce que na somba qui yango na récupérer bénéfice. Ceux qui na sombi li pendant 1 euro na teka yango 2 euros pour na somba qui yango sikoyo. Ceux qui a somba qui sali. Ceux qui a somba qui onction ou azoko betela yango wana. Yango pas zoteka banzembo na ye. Ça c'est son problème. Il faut ba œuvre na ye. Ceux qui ba œuvre na ye, n'engine ba eloko mo que la Bible déclare que nous avons reçu gratuit et nous donnons gratuitement. Ça veut dire que ceux qui moudou o ya komaki ba psaume ya David, hein, lelo il faut ateka yango, il faut donc normalement asenga bango. Bambongo nyonso ba bazoko yema parce que bazoko yema banzembo mingi zo wote na Bible. Ce que faut pas fou taper ba droit d'auteur. C'est que si yo peux Thomas Matia yo tera ba révélation yo peut ça ça ba œuvre na yo donc ceux qui mutali ngazo connaissance yo ça il faut somba na ndenge na yekoli musala nzambe na ndenge na yekoli principe nzambe
je condamne. Nazoko tala yopi na ota meda nazoko condamner basala nzambe na kombo ankolo oyo bazoko teka oyo bazui pas ankolo soki nkolo apesi yo onction soki nkolo apesi yo une capacité ce n'est qu'un don oyo yozo salela wana soki wuti pa nzambe ko teka yango te mais soki komo teka makambo soki wuti pa nzambe te ça je le déclare et puis nazoko yebisa bino te na Matthieu 7 merci 21 beaucoup nous sommes à la fin topesi bilombo teske balini Thomas Peniel ya yo yango sheki na mola popia mikolo topesi bilombo tebele merci beaucoup à la prochaine bye bye ciao moto nyonso et le retour aux anango fête mariage convention catégorie nyonso confondi nous sommes là oui here et ça ba professionnel na langue tu yo lingi to reçoit na yo message de coup passé merci beaucoup to commis vraiment à la fin merci beaucoup à la prochaine bye bye. Donc ne zappez pas sur Bomoko Yamboka digital donc si tu es en Europe na minute soyo eza Bomoko Yamboka donc biso nyonso to la ndango kwa kitoko to Bomoko Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Bomoko Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko Yamboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola Bomoko Yamboka mingi namoni penza etalisi pena eza Bomoko Yamboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso Bomoko Yamboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda Bomoko Yamboka nkolo pambola bango. One love.